sika wana papa yange na lobiete ndenga batiaka ye na banana musala oye bandaki kosala papa kulutu ebanda kosala mama kinzembo yango nde batielaki ye na banana. Donc kuna nde milimo ya batu mwindu nyonso na Afrique soki eye na boma banana bazwi bango na banana, bamisusu batie bango na bato, bamisusu bazomema bango na mituka, bamisusu na makolo batu mwindu, bamisusu milimo na bango donc babomi mutu mulimo nde bazomema na poto, bamisusu nde vivant azotala boye. Siko o comprendre sika wana. Très bien papa. Oyo yambo mona mabe atekaka membre ya famille oyo abanda kopedale na kombo ne kutu oyo azalaki douanier azalaki na mosala douane papa Futi Ernest Ernest bango wana nde bazalaka na combine sikoyo ya kotekaka milimo na milimo mutu akufi bamemi molimo basusu na nzoto boye bateki oyo papa elebe balobelaki mokolo wana ete batu nyonso wana batu mwindu soki bazwi bango na banana bamisusu na bato bamisusu na makolo bamisusu na mituka rencontre wapi na Pointe Noire nyonso wana papa yangena donc azali komona on a 47 wana nyonso wana papa yangenda azali komona ale sikoyo papa Simo Kimbango yebisi papa yangende ke siko na pesi yo nguya ya kokanga batu nyonso na o baza vivant kokanga bango kozongisa bango na bafamille na bango oyo bazokende na baesprit kozwa baesprit wana kozongisa yango na ndenge papa dange alobaki ete yango bomonaka ete Europe mobimba etonda na bamindele oyo bato mwindu bakomisa bango bamindele. Toyebi histoire wana papa dange alobaka bango clair kasi alobaka ete oyo boteka boyebaka ete bakoma bamindele kasi bakozonga awa bakozonga bino bato boteka bango. Toyebi histoire wana mingi toyebi yango eza boye te ngai biso zo transmettre kaka ko reprendre bapapa ndenge balobaka donc alobaka yango na 5 mois yango banda tango wana banda 1947 fanda noyo papa fanda noyo papa Ernest Futi Belmeza bani tu as histoire donc yango penza kanda bakangelaka papa diangenda na mayombe kuna donc ye akangaki kopu na bango wana oyo yebani yo na ndenge de uchikolo bango ke akufa lelo lobi musika pona likambo wana. Alors sikoyo na 5 mois wana na 89 à partir à 1988 à partir à 1988 nde likambo wana eyaki susu makasi ale yaki makasi ko bayeko komisa ngo ndenge nini na kindoki surtout ba jeune bazo bloquer bango na bozwi mutayibi musala simoya za musala ezalite pe mutu azosala salaire malonga ezalite ba bloquer lisusu kote wana comme ça bazwa ba jeune ndenge totiaka ba message ya ba papa Fumandongo bazwa ba jeune en otage sikoyo balinga batambula ba jeune batambula na bambongo na bango ya mabe babanda kopesa bango comme ça ba jeune
babosa na nzela ya tata Mulimo Centre tata Simon Kimbangu na 88 wana yango tuyokaka na 88 wana eke na Kisangani nzembo ezwami malamu tokabwana kaka ake na Angola papa Diangenda a partir ya Luanda balingaka te eke papa Mfumalongo papa Diangenda akoma na Mbanza Kongo po bayebika ke soka akomi na Mbanza Kongo ake kofungola nzela wana kuna na Kulumbimbi po ete makambo na bango nyonso ya mabe ekoka kokufa pe eloko oyo bango bazwaka bakendaka na yango bayibike na ntango wana papa Diangenda soka afongoli ekozonga bato banyonso toza na bakasete efaki surtout faki Kinshasa boyebi makambo nyonso wana mpo na Mbanza Kongo na 88 bozalaka eza boye boza batemoin likambo nyonso wana yango nde sikoyo bamoni kaka ke moyen kaka te po esika nyonso papa bango bakokende po ete bakanga likambo oyo ekokofrene lisusu mutu mwindu papa Diangenda azali présent asala boye bazali présent balukili ye liwa azokufa te sikoyo tokosala nini nde baye kofanda réunion na 88 wana eke tokosala likambo moko na Lingomba tata Mulimo Centre na Kimbangiste bato bakufa soki bato bakufi sikoyo bakokanga papa Diangenda po bakanga ye kaka leta akanga ye soki bakangi ye et monde entier ekoyebana ye ete bakangi Diangenda comme ça pe histoire ya Simon Kimbangu pe Lingomba na ye nyonso esili wana papa Diangenda azoexplike biso na 89 awa yango accident ya Juteki eyaki kosalema ntango accident ya Juteki esalami bango basepeli sikoyo tozwi baye kofanda réunion na Mbanza Ngungu plan nini bakosala ete baya kokanga papa Diangenda ça coïncide bien eke bango nyonso misato baza na kati ya nkamba facilité ya ezali ya kokanga bango na kati ya nkamba nde ntango basali ndenge wana baye kofanda réunion na Mbanza Ngungu me basali tout na réunion basalaka na Mbanza Ngungu baye corrompre quelques membres ya famille te po ete baassiste na réunion wana po bamembre wana ya famille bazala na facilité ya koteka plan nyonso ya bapapa ndenge bafandelaki na nkamba po ete pouvoir ezwa moyen ya kokangela bango awa na nkamba réunion bafandeli yango na Mbanza Ngungu oyo nyonso nazoloba bakasete ezali mpe kasi na kati ya réunion balider wana toujours bakonzi ya bangomba balobi sikoyo likambo oyo réunion tosali na biso bien mais etikali point moko po ete tokanga bango sans problème il faut mokonzi ya mboka faut azala informé soki aza informé te soki tosali yango ke ayoki yango intervention ekouta pai na ye malamu toyebisa mokonzi ya mboka bon basali délégation bake komona mokonzi ya mboka likambo nini boyeli ntango wana président Mobutu balobi plan nyonso ndenge esalami tala sikoyo Diangenda ndenge arécupéré bajeune nyonso sikoyo bajeune yango babandi kokufa dimoya oyo bakufi baza dimoya 37 personnes ebe bango nyonso bajeune na bajeune donc emonani ete aza na mayele mabe ya kindoki Diangenda malamu eke akangama président Mobutu ayoki alobi bosilisi ete osilisi bon kamba liboso bino nyonso nazomona bino awa bana mboka poso yindo
est-ce que beaucoup kosepela te ke mutu soki poso mutu mwindo asali eloko ya kitoko ya malonga oyo eza komonana kosepela mpe na bato nyonso mokili mobimba biso bato yino toko kosepela te donc sikoyo fo toyoka lukunia likambo yango ekufa kaka boye bango batalani nani bazoloba na sa motema tolobaki nini ya mibale mpe président mobutu azotala mpe bamembre ya famille baza wana esali ye po ayebaki bango esali ye motema pasi ya mibale eske na mangomba na mokili mobimba kaka lingomba ya Simon Kimbangu nde ebomi bato na accident inoko ekangami bazokoka korépondre ete bon eske bolandaka baradio oyo tolandaka baradio oyo kaka na mobu oyo esalami kuna na Mecque oyo inside esalami na Mecque kuna bato boni bakufi bazokoka korépondre ete bino moni bino boke boza banganga nzambe mpe boza bakonzi munene fo alanda bainformation nyonso et surtout ke oyo esalami kuna na Mecque baza bareligieux bino mpe boza bareligieux donc bolinganaka te bino na bino moyeboyoka toyokaki yango boyokaki yango esali combien de mort 200 siko oyo ya 37 na ya 200 wapi eleki oyo ya 200 eleki kasi esi kuna bakangi bango soki nayoki ke bakangi bango nga mpe nakangi ya ngenda ale bobima ntango bazobima tolobaki nini maso wana ekomeli na papa mfumu alongo papa de ngenda kontima awa na nkamba papa alobi ke mawa mabe nini oyo nga nazosala bozokanga bato ya kosala eke bana oyo baza na bozwi bokangi mutu azwaki kutu terme wana yalobi mutu oyo aza kose débrouiller awa na mboka bidon moko ya mafuta mbila ya 25 litre akozango awa na mboka po ete akende koteka nango na mbanza ngongo amoni mpasi nani wana ake koteka ntango ateki asombi mwa eloko oyo aza nango posa ntango akoya nango osengi pesa nga boye naza nango kaka moko okangili ye motema ale mwaye azwa susu bido moko mafuta eza te komi na mpasi ezosalama te zuwa manso toza nango na kasete yango baza komonela ngai nga soki namoni ndenge wana il faut kaka nafongola po alobili kutu terme sikoyo ndenge po ezalaka na kia na mwembo ndenge kaka nazokota na paroisse ya mwembo awa nazokota na paroisse ya mwembo bozosepela kasi ntango namoni nakomi kaka na entrée ya paroisse naye kokuta jeune moko bakangi ye na basinga na nzete mwaye kutu asala ezali te nga natikali kofongola ye nasali mabeto malamu senabimisa komba bato yango te papa fumolo bango nyonso papa limisa likambo kaka nde yango wana papa Diangenda alobaki mpe aye kozonga na histoire ya 29 juillet po ete nakende kolongola likambo wana ya mpasi lingaki kokota na famille nde alingaki kokufa nde bacheli banga bagrave yango papa alobaki papa Simon Kimbangu Nkiangani alobaki ete manso wana eyebani mais soki tokontinue kotia ye misapi na gorge ekobima nyonso na ntango wana soki bafrançais balobaka ete la vérité fait quoi
soki bakozala na bango blesse tali bango mpe aye kosilisa papa Diangenda histoire ya papa Simo Kimbangu bakoki kodeforme yango te ti akokomisa yango na suka po ete moto mwindu asepele objectif nde yango wana ngai na mokolo na lelo ndenge papa atindaki biso aye kosilisa nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen.